ingénieur de son, Wassam Diakota, Tati Mouteta le pétrolier, Jira Santona, Anzi Mochua, DJ Miel de Paris, Dominique Mayemba, PDG Willis Sebele, Papi Moulokwe, Théophile Kitamou, Pichou Echele Mama Echele, Aline Kalonji, DJ Sele Gino, Jolika Chama, Jeanne Antona, Chéri Momoumou, Cédric Momoumou, Junior et Tata, avec Fidji Bekorando, Karine Moukaka, souvenir de Paris, Clarisse Katoudoua. De nouveau, bienvenue dans votre site www.congovibration.com. Les loges en Sulwanda. Azana kata changu but ba kansa o timbela ba cointé eza timbela ba cointé ça donc zoom de star toujours ça lango pour na star na biso pour na maître na biso chorambo ma imbattable les loges en Sulwanda habité le dans un plateau té le dans un artiste té le dans un katia changu précisément na katia kingasani binomo bomo na banderole ya maître na biso chorambo ma imbattable babi maître Simi Congo vibration maître Simi bastar nyonso ya Kinshasa na ya poto chorambo ma imbattable yango Jean-Sil Wonda ye po na solo na bana quartier na solo na famille ba est-ce que ba yebi chorambo mazoya est-ce que ça déjà préparé tous en ont préparé té yango Jean-Sil Wonda na Chéri Mombaya to ye na Kingasani to timbela Bakouin, il y a Choramboma. Choramboma Zarande n'a pas na quartier naie. Choramboma Zanani n'a pas quartier parce que bientôt Choramboma sera à Kinshasa. Ailleurs bunda ba comment na bango ba compétition na binotara mettre oza que Kinshasa fouté li billet. Allons banda potoya. Ya bomoni équipe ya Congo Vibration. Tozo soutenir pe Choramboma na ndenge na biso parce que ya za maître ya Congo Vibration, za maître Jean-Sil Wonda. Pour la romona ngana na simaye libosa isinga chansi nazo encadrer kitoko donc ngana Chéri Mombaya tokota kota total secteur à Choramboma et puis binomo bo découvrir en haut donc Mbote maman. Mbote papa. Na monyo libosa porte ya ba Choramboma imbattable na habité soki ko se présenter et pas ba Tonio Sobolanda yo parce que tout le monde on apporte toi et pas ba Chora mais tout le monde libosa porte. Nga za maman na botie maman Yvette Salé. Donc yo ni ngoza poza maman ya champion Choramboma. Na za maman na botie penza. Mwana nga misato. Na ko sepela ndenge na yoki kazoya na ebike au gagner na ekaka. Banda ko bunda na no apola te ceci au sepelisa bino na changwa sa banda ko sepelisa bino banda kala kaka boye bibino moko. Moi le mot est bien la minute so ebige moi Choramboma oh maman donc chers téléspectateurs chers internautes c'est la maman Choramboma donc champion Choramboma imbattable to ebe écouter to na porte biso to kansika ka sermo bunzo ni maman propre ya Choramboma zolanda famille mobima na poto bana tout bazolanda baza pour solo ba eloko moi tant que maman obimisa eloko mo ya bien na kati na yo po et fortifier Choramboma et bakisa eli sumakambo. Non, le baboye. Tu es à la prière au sali. Non, le baboye, Zanzambe mtapesa qui est fonction, wana po eza ya kisite ya nini te ya kobotama. Na lingi Nzambe kaka sala ndenge akoya, ndenge pa robunda ko gagner sepelisa bino azonga na ye. Na ndenge Nzambe zateke asimba ka to bobo eloko moko te.
soki aye ye na nzambe neti ya kobunda kozonga asepelisi bino bana ya Congo na bana changu oza sur pena oganye komba akoganye naza sire Choramo maman bien sûr ko gagner combat au babi maloba maman ezara likolo donc parce que bon on est remplacer banzambe assez merci maman na nengo ya biso parce que linga bina to kota na 4 mais to mo noter mi na porte donc et ça biso plaisir il y a trop chéri mombaya to tambola o za quartier ya Chorambo ma imbattable to ba peso Chorango yebani so chora yebani na quartier parce que oza changu za munene makasi lelo jonsi luonda akiti na kata changu ka pona chora mboma donc na yebi ke chora mboma place azali asepeli déjà to pusana to moni pe ba mère na ngambu kuna babi chora yebani na bana mikie ayebani na bana ayebani na mikolo ayebani na batata to ebite so ayebani lora lipa mante ko fele mbote mama mbote papa oyebi chora mboma mbatable na yebi wana yana nga ya ndako banji musala na yebo mwana ati ayeko koma na age wana yango wana kaka wana vama musala famille zo koba kaka chura ndaza wana abeta kaka nanto kata tana mboka mpaya tana mboka hapo biso zozalaka un coup une flamme chura nga petit na ma malu akanga ko suki petit na ma ya palais ya kati ya boîte yeyo suki o chora mboma kazaka na yo mdoka ngayango ngamna kanga ka malu bo benga chura bo tuna e male na Kishasa malu petit na yo à bête à l'aise. Chers internautes, comprenez que tout va bien. Chorambo maza champion. Chorobi nga personne a bien vu malaro signé au beto bunima. Na ebine to sala rapport de jobanga non ebi puissance nga zarango. Na moni ba ndero musupe baza to vérifier. Pour to vérifier. To yeba mbote papa. Mbote mon cher. Tout moni ofandi côté parce que neto abwelelo to yeba vraiment. Ezana nengete o te pour lobara ne ba tutu ba loba. Oyebi chorambo. Oui, je les connais très bien. C'est mon vieux à quartier, c'est mon vieux à palais. Très très bien. Donc, Azamuto, Arobunga na makanisi nangate, l'esprit nangate. C'est vraiment plus qu'un frère. Oui, j'ai informé avant côté l'Obama. J'ai une information qui a et puis je crois que Marambo est allé bien. Marambo est allé bien. On a siri car gagner, toi a gagné peut-être. On est un métier nae, on est un moussa nae. Banda tout batutu ba lo bara chura ko gagner tout trop si donc atako gagner comme mo mesano tout borolo bateke akoko apeka tout bat ba est-ce que logo ezaka déjà bongo boko changer on anini nde mapate za la rende likolo ezaka boko changer boko komisa ngoni boko changer ngote ezaka déjà mapate tikala mapate ezaka mabele tikala mabele lokola betaka aganyaka c'est que ezaka bongo. D'abord, bazoloba ngote pona ba flatter batute bazoloba makambo ezali peu eza vérité. OK, moi et lobamo ya bien la ministre nenga zolanda ya monake mutuna loba ki lobamo ya bien enfin ya komakini. Voisin lo na ko loba na ebi ke eza bongo ndeto loba ke ekosala mabongo. Na ebi oyo zali na ebi oyo salaka. Yaka penza pesa biso esengo oyo tozwa kala. Bando kenda to yoka su esengo wana lelo nga zo ndimake ozo ya penda lokolo mobali po ya déjà banda kala lokolo mobali ozo pe lokolo mobali donc nazo ndimake makambo bien zali. Merci cher internaute Chorambo mayomo ki maramba bien zali voisin lobby azo zelayo donc tanga pena likofi na yo kitoko parce que tout rongam na biso yo to zakazaka na pullman oyebi batama kofi babakisami donc tant na loba no bongo il faut za maele pour tout bat pe baye o mona donc tout baye na ebité na moni baya ya neni bino na moni sentir parce que awa na ninga ki ya bobi Chorambo tu wana champion na biso mo changu champion du Congo. Bino nya sera champion na biso champion na bino bozo boya polo ba muto abeta e do bino ra beta est-ce que bobi ke chura zo na kini tous ces champions na biso maboko funga mapo debi oyo azoluka likambusenga popa ba biso avo popa avo tumbe bale fo popa ba koni ene mojole ko ava popa bitumba c'est que a popa mako finale po ba kawe ko zala pona champion chura e alimbisa kate nini avo tumbe bale tumba mandela avo tumbe bale fo popa ba koni ya ndemo wana ya ndemo ko ceux qui avo buna chura mboma faut préparer makambo na yo so ena ndenge moto le tondite etalio kaone zotambola avo obisu nini avo sani avo otumbe bale faut préparer bakoni c'est que avo bunda faut préparer makambo na soko bien te awa ka ozotambola mututu indiscipliné faut apesa yango donc chora bna ibale e wana chora ibale soko avo ya faut mekananu
kokaza MC lokwa Yesu amekaka kotamona balo po yako ndenge mo botambola tambola odinda Chora Mboma na Isayo Changu batwaza trop sir na Chora Mboma Cheri Mombaya to avancer sigo na ninga secteur à likolo to timbela lisuso pe koto kuna pe jezali donc to leka Chers internautes, quand on a vu bino donc siko na komisko na EP12 kingasani na bige batu tout na poto bana tout au bana bangola partout dans le monde au bavana na changu baebi EP12 kingasani dans un système de jeu bino mo bomo na ba yaya ba sportif baza toujours entouré na lelo donc babi lelo za makalo ma solo ya Chora Mboma imbattable babi déjà nse 4 Chora Mboma na ninga bakini donc match za makasi bitumeza makasi Chora Mboma j'ai confiance ya bomoni la droite na ngai pe to ana sportif mususu ta ba titre belé na biga ko se présenter boye baye bomoni bayaya mais moko na awa bat barolobela qui est Chora Mboma en vrai dire to sola non na champion après to moni ba titre belé to ba soveza ba titre solo to zarara et là telinga pe na latango maître Boni bien père nangai to moni awa ceinture mobimba ya ba sportif ya ba jeune ko to ngi ngase nezara ba sportif to ndeni boginga neza mboka ya ba sportif ngasa neza mboka ya bentelo sportif donc ngasa neza mboka ya ba yakuza soko que partout dans le monde oyo ka kinonte bana kingasa ni bazali donc cela veut dire que ngasa neza mboka moko boye okokuta toute catégorie ezali bentelo ba sportif ya ba catégorie nyoso bazali siko lelo to betali solo ya Chora Mboma se présenter nanu poto mobimba baye ba so yozanani bon nga nazali moko ya bana ya Chora Mboma oyo atika na bamboka oyo Kinshasa tozali bana oyo Chora zaki bana mike atiki biso lelo tokomi ko évoluer tozali lelo nazoloba ana na équipe nationale nazo continuer na karaté Shotokan nazali plusieurs fois champion ya mboka oyo Kinshasa Congo na plusieurs fois champion tosangani to mobiliser ba petit pona koyamba père azoya rozonga na mboka asala so ba spectacle oyo tozangi yango pendant longtemps mikoleleke belé to mona so spectacle te toye to sangana ba petit bana kingasani masina omoni mobilisation ezabina poser to c'est la père ninga zoya masolo ezali les 15 les 16 les 17 na tata Raphaël donc to mona so ba spectacle na lisusu oh to perdant ça fait longtemps tout le monde a reçu te babitumba ba kao ya Chora Mboma Félix Oazo ka to ganga tout le temps na téléphone na musique imbattable donc tout ça tout le monde a reçu awa ako prouver biso ako prouver na ba jour ezoya les 15 les 16 les 17 ako prouver kin mobimba to bengi bino boya ebele boya bomona papa na bino bomona maître na bino bomona sportif na bino star na bino Chora Mboma azoya ko se pesa le sous donc depuis ça employé bien. OK, c'est bon chers internautes, chers téléspectateurs, binomo boyoki obi maître nani comme nani ngai kombo maître Lubo Shodan. Maître Lubo Shodan. Donc binomo boyoki dans Jansi Luonda les lois à côté à maître Shodan ne nazalara toujours na Chora Mboma on est Chora Mboma sanga Jansi ozana simanga mo liboso pour nga sona liboso muta le ko azate ne mon pe lelo na encadré na bana kingasani donc nga zara nga partout je suis avec les artistes je suis avec le maître donc et gêné na ngobinoté par rapport à ne maître Azoya en ces 4 déjà moi liloba moroboy moi parole moroboy ou ko fortifier maître ou ko baxeler sous moi ba makasi moroboy peut-être maloba oyo loba s'adresser no lo mo bepena o eza profond pour na bon ya ko loba vraiment ezanga na ngote Chora Mboma c'est un papa Chora Mboma zali idole lelo stocké na Afrique d'ici stocké na monde nyonso mona parmi ba sportifs o basa la fierté à RDC. Ce sont des enfants ya Chora Mboma o ya bimisi na kati ya école oyo. Donc yé mokope à sa la fierté école to zali sika o yé mokaze ko école o to za awa na minute to za na mabele ya Chora bisika e bimisa Chora Mboma. Mabele o esala Chora Mboma yangoyo. Yango to linga ki to sala ngo masolongo za la awa po yé motanga mona ngo eko la musaye ba nostalgie muso o abosana ki belé. Donc pour na père tu as dit que à ça la biso déjà va plaisir rebelle à beta bateau va bengelaye à plusieurs reprises à beta bango mais o ezali masolo mususu o ezali vraiment confirmation mo pour bateau ba lobi belé pour na Chora Mboma bateau lobi belé que Chora Mboma
atika masolo yango Tchoura Mboma akoma na ye mutu ya papa française. Ouais, c'est ça donc. Papa français mutaba musicien mutama banga. Bato balobi belé yango na yebisi vie, na yebisi père, na yebisi Koko. Aye ba ke mabele eza sima na ye. Mabele ezoya ko soutenir ye à 100%. Mabele yango eza tiango kaka te. Eza partout na ville ya Kinshasa. Bazoya ko soutenir ye à 100%. Donc asala biso ba plaisir o toyebaki ya kala. To komisa ngo ancien modèle. Asa so ba plaisir to benga mikolo ba plaisir Android. Et le balango ye moko na téléphone a bengi ngai singai bazo benga ye mikolo yo bombe anatomique. Yango mona komi na banderole ah so moni bien na banderole na komi bombe anatomique donc azo ko s'exploser. Donc c'est ça un peu quoi. OK, cher internaute binomo boyo qui ne mettre lobby ko regretter tes voisins ko regretter tes pour bombe anatomique azoya babi azoya ko sexy aza ko panza na kala mingi te awa na ninga ba china ninga ya bino pour ngai ngai don na ebikoute Tchoura déjà nandima nanga c'est bon dans liko fatalo papa française koko isa bende l'été dans biso tozali Congo vibration mobimba tozo soutenir yo toza toujours derrière yo ebikara net tozala Tchoura Mboma tala ne changu mobimba bandero le telemi bokine ba mère balobi bokine ba sœur balobi donc c'est que Tchoura Mboma koko isa bende l'été maître vraiment merci na ndenge boyambi biso lelo awa na kati kingasani esalinga na plaisir ya trop na moni baya ya nyonso na moni ba momi trou do ba bandero le telemi na moni ba tutuna ba badge donc esalinga na plaisir à trop et puis na bige maître Tchoura ndenge zomo na bo maître Tchoura ezate ke so ye o négliger bayaya beta tour na mabele mona bayaya mona talaka ba pecho tout kanga ba face na bango mikolo pe zara kitine biloko ko ele ba pecho mo ba bodima ba 1 et ça banka jarubo eli bangelo mo vandisi bango ba petit ba mela parce que ba petit ba ozilande olonga neti totaki oleka awa na finale ya Portugal na France est là qui donc ne ba petit ba ozela adversaire là pour bon tombo la coupe donc tombo la coupe ça là ba petit kitoko merci maître vraiment tout le monde en a kaka kala mingi te ba les 15 les 16 pour na combat biso tout rozala wana do ba bilili ezala to continuer donc mumbaya pour na lelo na bige to suka no awa pour lobby wana to ki aéroport to za Tchoura Mboma imbattable to sola na ye tout ande kombe koleka donc cher internaute bino mo bomoni nde chango telemi pour na Tchoura Mboma biso pe to telemi Congo vibration parce que yé maître na biso ya Congo vibration yo na Tchoura Mboma donc soko yo meka na Blaise Mobobo Zebele na Pamela Chibaka na JC Mwanda les grands okuta na Tchoura Mboma imbattable mère BBC oliwo kola la te la muka po yo mto bisenga na la muka mais yo lali to monana